Bonjour, 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 bonjour la famille. Beau liker, beau partager. Tout balingaka. Maman CC autre m'a dit Bibi Stoko, je suis là. Voilà. Tout ça, on peut na TikTok vers 15h. Dans ce ça, on a une page il y a Facebook. La famille, tout ce qu'on a complexé. La famille, tout ce kotinda rabaninga misusu na makambu ya mabe. Lelo ndeko na biso Maria Tumba asali ba baby air na asali na ba face bozo mona bato ebele ndenge bazo kufa kaka biso moko tokomi koloba Maria za faux chérie nzoto na ya sala ba baby air nzoto ne za original te kaka bino moko lisusu na ba commentaire bokomi ko commenter bokomi ko tinda Maria Tumba ako sala chirurgie ya bino moyo kaka likam na chirurgie wana bino moyo ko sala chirurgie za pete bino moyo ko ba peso tongozo laliti opération esili bomolango za pete cicatrice ni ya malonga o Maria zana ngoza ngokutna lokolo biso na toyebi na Congo wana oskizinga na Congo wana bato ebele bazwa ba problème pona batonga ya ba vaccin pona batonga kaka oke hôpital mo malaria batonga biso tout la famille tapote la eke biso tout tokoli na Congo wana tokoli ka na ba pikir au moins ka mo tonga maladie ka ya mukebwe to melaka kisi tende na Europe wa so rozo la fo melakisi. Partagez la eke la famille, partagez la eke. Na Congo kuna tomela bakisite, na Congo maladie nyonso tonga. Menzambe merci, Dieu merci en Europe. Sorozo bela tongeza te kisi kaka. Awa tomela kaka kisi. Mais biso tout okoli na Congo wana tonga. Et bebisa bato ebele tonga bato bakuma na ba défaut. Maria Kouta azana cicatrice la famille. Batu musu bakoma ba makolo infirme. Batambola sou bien te bakoma ko boiter. Ba musu bakata bango lokolo bo ba Dieu merci. Nga pola nga Maria lokoza no influenceuse batu bayebi yo. Pola nga ye moi conseil soko lingi okeka ba niatio tatouage kitoko na lokolo. Place wana so ba niatio ka tatouage sili. Vous avez une pause à toi qui est sous basalo ba chirurgie. Basalo déjà ya fait ça wa. Basalo déjà ya minu awa. Nzamba yeba ke kaka muto minu za mabe kaka muto lokolo pola toboko yoka wi ataka lokolo e pola mais nzambe azoko tombola ye nyonso na ba circonstance nyonso. Est-ce que bino bato bozo koma ba commentaire wana so ba pipe ya bobima bo po bino bobata makaka na ba faux compte bobata makala sima kokoma mais sope ba bibo bima bolem sope boza ba défaut belé yo molo otala miroir na chambre leto ya blamba biso moto yeba ba défaut na biso toza nango nzoto o eza ngo lokote nzoto o eza ngo ba kusu nzoto o ekopola potika kotinda Maria nyonso na ba chirurgie mkomso ya ko no kufa pamba ba putiniste bo sa mama na bino azala ka ndenga za nga pona ngai conseil na proba soka lingi place en route déjà place mo ya bien ba ko nya ka tatouage mo kitoko kwa isili moi fleur moi loko moi excusez-moi moi écriture mo ka ya kitoko pas moi écriture moi kitoko ba chinois boye ceux qui écriture ni moi maloba moi kitoko ba beton ta ba chinois moi fleur moka ba nyati ngoka wana ata Maria Tumba la kishima ata mama koma mama no linga ocha koma mobalte basu batie butika Maria tranquille ye kaka ba cicatrice likolo pola ye kaka mine ezara la monorote kaka ya sali baby hier mais l'aime soit l'équipe ba te pelé o ba nzoto eza kitoko bon te Tom Saleki Batu wana ebele. Vous tu vas complexer quoi?
botika ozala complexer la famille botika Maria asa la vie na ye tranquille botika kokomelaki bamessage akende boye tokomona mwasi pasteur akufaki o mobali ne wana toyebi pe te mwasi mpe akoza azotala na miroir boye azomona eloko moko boye na nzoto ne ezosepelisa ye te akokosala bapebiere na ye sikoyo Maria se awuti ye moko ayebi conséquence nango po azokendaka azosonga ke ya minu mpasi na ye mo mutu Maria azomona azongi asali ya fesi ye moka mutu azomona bokomisi kotinda ye boza bandoki ake susu asala chirurgie ya likolo poni bolingi ye te bo cicatrice oyo eza eloko te cicatrice oyo mpona nga conseil na opesa Maria soki ezoderange oyo te oza mpe na droit otika yango ndeko olobi ki erapelaka yo basouvenir ebele bomwana na wi so mpe olingi otia yango mwa tatouage esili baputiniste bato balingaka Maria bokomante soki nalobi mabe boloba na nga soki nalobi mabe tosola kaka biso toyaka oloba biso tofingaka te biso toyaka kaka kosolola kopesa baconseil baopération asali ekoki bino na mpo kokenda basale docteur yango bomona yango eza facile so boke basale doc oke place basala baopération nde bomona yango eza facilité like partager cicatrice ya Maria eza eloko te moi tatouage ka ya fleur moko boye moi kombo moko boye alinga même ya mama ni babeton te nga linga mingi écriture ya bachinois esili azona obligé takende su bachirurgie wana yo osakana kolalaka ba 1 heure wana na salle d'op kolalaka ba 2 heures wana na salle d'op bokenda baopération nde boyeba secret nde motema ebetaka c'est pas facile à tout le monde. Dieu merci bakata lokolo tazali même il fallait poupa Gibson a beta banga bakata fallait poupa likolo maman ne mutabundaka Dieu merci Maria aza mwasi makasi femme forte si lelo kana potala nzamba sunga zumbo ake basali opération bien a fouti ba conseil lokolo bolo ba merci bolingi kakola na ba détail ya mike biso tout ozala ba défaut. Ya Maria comme te comme problème ngaza poutiniste te na kipa mama Maria te na tika ça elle va Maria te mais oyo na sali parce que na lo baki toleki si ba congolais toza mitema mabe arrêtez peu atie mino to lobi mino wala boniso abakisa susu atie fait ça to lobi bino bokomaka kotinda yeka kina ba siriji bino bokena na place net bino qui na place ni boki no sala ba chirurgien bo mo na chirurgien so na rappel rendez-vous na TikTok to yo sala ngo to le bilango bana baza pour bana baza contre po bolingi maya sa sous chirurgie bo ba ke kolala ko la mka eza habitude aucun de problème biso no to regretter tika batu boloka ba Maria bazala ba Kari bazala ba Intel bazala ba biso pe to zala kaka moto atala histoire ya vie na ye arrêtez peu voilà la famille batu tout ba na live o bo commenter bo liker bo partager ngaku to kota ngo cicatrice ngo za koto mo ya bien chango ka tatouage ici to mo la pe ba msu ba tia ba tatouage na katikata ba mipende wana ba tia to ebite pourquoi ba tia ba tatouage voilà. Et opinions, merci beaucoup. Bye.